toyeli bino lisusu numéro moko ya sika oyo ezali kocircule na makambo ya affaire Koffi Olomide et pasteur Dakumuda, pauvre Dakumuda, pe na pasteur Mike Kalambai. Toujours na cadre ya analyse oyo tozali kosala na makambo oyo elekaki na mikolo euti koleka oyo pasteur Mike Kalambai ajijaki pe alobaki mabe pona Mowei oyo ndenge asalaki arrogance ndenge ase comportaki na vis-à-vis na Mowei. Sikoyo toyambi ndeko Koffi Olomide ye pe aye na ba déclaration na ye na par rapport ya comportement ya Mike Kalambai ye pe aye kotalisa biso ba raison na ye oyo esali ke relation na ye na Mike Kalambai eza na problème moko te na Mowei pasteur Dakumuda. Bandeko, sans plus tarder, na lobaka na bino na mokuse pe na molai, chaîne oyo eyelaka bino ba message, chaîne oyo eyelaka bino masolo édifiant, chaîne oyo eyelaka bino oyo bozangi kolanda yango même na kati ya église awa epai ya docteur spirituel papa Edi Diba okozwa yango. Bandeko esalaka pasi mingi likambo ya lolenge marke oyo etambuli mokili mobimba que pasteur monene Mike Kalambai akende kosala discussion ou bien échange ya maloba spirituel na Mowei esali biso nyonso pasi pe sango etamboli na ndenge ya malamu te biso toali ba juste bapanzi sango awa na kati ya Ediba TV na kati ya mission na bino tolobaka tosolola yango toye lisusu kolakisa bino lolenge nini pe ndeko Koffi Olomide aye kolakisa relation na ye na pasteur Mike Kalambai oyo bango bazalango peut-être oyo biso bato tolobi oyo tosali banalise oyo famille Mowei elobi pana ye ezali kuna te etali pe ye te ye apesi baargument na ye. Bandeko totala yango pe to juger yango ensemble ngai Kalambai kasi dossier za autour ya mwana parce que Dakumuda a lobby que Mike Kalambai n'est pas un bon serviteur de Dieu. Mais ça c'est son affaire. Ça c'est l'affaire de Dakumuda. Azalaki surpris à comprendre que yo nengo zawana yo initié Mike Kalambai. Azaki surpris bozo solo là bozo passer de Mike Kalambai azora biloko epa na yo. Bon c'est un faux. Ce que muto lobi comme bosiringa na respecter qui pas kufa. Un mensonge aussi gros. Et là, Reza Dakumuda te. Non, le biboye. Dakumuda n'était pas proche de moi. Azam proche de moi. Quand il a été zali, baebi. Il y a bané neko finga pour la danseuse moko. Comme la danseuse Laetitia. Je me permets de la citer. Pas côté quartier là. Bané neko finga nenga ba monsieur zali. Bato ba émission ba bombi. Aucun confiance à la sali comme d'habitude. Mais le problème il est où so hier na premier na commune na Mike Kalambai. Où est mon problème? Ngana obu ya Mike Kalambai pona ye. Ton la liga Mike Kalambai pona ye. Ngana yoka nzema Mike Kalambai en tant que nzembo, en tant que chanteur, na monango bien. Ya bonganga. Kaka bonganga parce que clip j'ai beaucoup aimé ba comment na nini bonganga. J'ai beaucoup aimé à l'époque. Mais ça nzema bien belé. Et l'on ngana ko prendre Mike Kalambai. Na ko prendre nini. Na ko prendre nini on peut où? Toujours ça la clip na Hôtel du Fleuve. Image moi dans mon bazo. Ça moi je connais. Bazaki na petit na HB. Bon ça la clip. Na ye na madame nanga to mon vers na piscine à Hôtel du Fleuve. Babi na Mike Kalambai liwana. Na piscine mode ba petit photo ndenge zalaka. Problème ça. Ça on a salle de gym, salle de gym. Ça je connais. Mais ce problème c'est dit na ko solidarité pour na nini. Tant on a tangi Thomas Lokofe. Thomas Lokofe azaka pa na. Si vous na solidarité bango te pour na nini. Mais relation nini ozana ngona Kalambai. Bato be bazomona ke ozana ténèbres Kalambai azana lumière. Deux mondes ne peuvent vivre ensemble. Nabi muta ténèbres à la boy. Muta ténèbres à la boy. N'importe quoi na mboka na biso mutema mabe. Mutema mabe, c'est-à-dire l'ingolo banine. C'est-à-dire
neti Sonic Afuta je me suis écouté à l'aéroport na Mbogani na Cape Town en Afrique du Sud en fait l'Afrique du Sud na bete kara ou bien bete nga kara c'est ça sens ça Kalamba zaka pasteur on dit bango j'aime le chanteur Kalambaï. Ah ouais. J'aime le chanteur Kalambaï Banzi Monaye. Et puis qui est Kalambaï quoi. Donc Nenga Zalaka, Nenga Organizama comme j'aime bien. Vous avez informé comment pasteur? Oui, mais moi je ne tiens pas par ce volet là. Mike Kalambaï Asala Makamunaye, il y a bien que moi j'aime. Asaï mon côté. Baza ibele na José Nzita na ninga José Nzita banze mona na ninga ngo ne venez moi à côté orchestre na Zapo c'est où est le problème bon ben José Nzita na l'accès quelque chose José Nzita na l'accès et ça mawa mingi quoi et ça dit franchement mawa moi je vais na l'accès qui entre na Kalamba qui est plus chrétien d'abord na le bana le mo lelo batwa yo kana bien nous sommes dans un état laïque. Vous voyez, on est bien laïque. Parce que na arabe, na état islamique, bani ça dit on est obligé. Chose à la diversité. Voilà. Biso zo état laïque, ça dit mutoko za la okula ou bien okulate, libre à toi. Toi d'accord? Pour nani il faut bateau bakula, ba on voulant na bateau bakula. Pour bateau bakula te baleki belé ki bateau bakula. Bateau ba na église tous les jours, na bateau ba na église, te bateau ba na église te baleki belé. Tout ça la seconde ba kata ba homitu. C'est-à-dire la chrétienté na biso. Par exemple, le bateau bandimi baza ba Christo. Na Congo bateau bandimi le bananzambe akomela masangate, akoza na basité courir de jupon, akosa la makamboloko la yote, akoza peut-être la liberté. Papa na le bano lelo clairement. Chaîne Nabiso Ediba TV pe na kati émission to solo la yango bandeko bolandi bino moko bargument ya ndeko Kofi Olomide est-ce que ba raisonnement na ye ezali penza confortable to ezali raisonnable te bopesa biso biyano na kati ya ba commentaire pe toyeba kosala banalize biso nyonso ensemble pour likambo oyo esali pasi tokanisaki même ndeko Kofi Olomide akoya na basuite mosusu mais alakisi biso lolenge makambo oyo pauvre pasteur Dakumuda alobaki ke ba relation na bango eza vrai parce que ndeko Kofi Olomide aboyango te aboyi relation na bango te mais tolingi tosala nde banalise toyeba est-ce que makambo pauvre Dakumuda alobaki pasteur Dakumuda alobaki ezali ya solo to ya lokuta par rapport ya ba comportement ya lolenge ya pasteur Mike Kalambaï
de Jésus. Matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana eyokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce totambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué un changement bon makasi sans lunettes nazomona clair donc na kumisa vraiment nzambe Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est kumisa nzambe Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te ezalinde démoniaque ba divorce ebele tozokomona tango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Est-ce qu'un pasteur akoki ko se comporter lolenge boye to te biso toza juste bapanzi sango toza te wana po boyina biso toza te wana po toloba mabe ya moto mais tosali juste banalise po soki lelo nazalaki na Congo sur place nanga nasala pe émission na ndeko Koffi Olomide ata na pasteur Mike Kalambai nanga na yambe na plateau tosali émission pona kola tuna ye mituna oyo bino boza kotuna biso na bapel pe na banzela ya singa. Alors n'oubliez pas ya kobenga na numéro oyo ezalaka toujours affiché netando na yo ou soit na téléphone na yo epai olandaka émission oyo oyo eyelaka yo masolo kitoko pe édifiant na kati ya Ediba TV mwana Kongo ndeko yo mto kolanda ngai kohésite koyemete kohésite kokomante te polobi to memela yo susu masolo kitoko pe ebele bandeko pona mokolo lelo tosuki awa tomonani mokolo alobi soki Yesu azongi te